po bango basoke na nga toujours na ndenge moko ya fo nga pe na yuma te donc nde nalobaka te na yuma te vous comprendre donc baza na répété yango baza bafane moko toxique et puis pétage de cerveau mokolo kaka bango bakotika makambo ya kofingaka bato wana tokozonga boye na bango mais tant que bakocontinue toujours bamafinga nga na bango ekosimba te. Bon, moi je pense que tokoma vraiment wana tokoma vraiment wana mais vivanda mais lelo oyo bato baolanda biso s'il vous plaît boyede biso lelo moko bana asusu boza awa toyambi vivanda tosala ngo nde tosalaka s'il vous plaît bandeko naomona bato baosinale live oyo botapote botia bakado eseki ozanga live tona vivanda awa s'il vous plaît osala bien basabone pe chez Vandam non bandeko yango na koma vraiment wana bato basabone vraiment et pas vie Vandam parce que aza vraiment na posa a partager un peu ba moment na bino ba vidéo ba mambo ebele bazali baza bato oyo baye na baza na posa ya kopesa lo moins positif na communauté congolaise parce que on a vécu beaucoup de choses ba vie Vandam lelo oyo baza bato faut bazo bonheur parce que bazo bunda lutte mo wana ngai donc voilà botapoter belé surtout pour nous sécuriser live botier la peine inviter ba cadeau et pour ça la bien donc voilà pour s'abonner puis la page j'avais Vandam s'il vous plaît les gars new analyse ba cadeau batie la ndeyo batie la bonga nga na za na besoin ba cadeau na bango te na sina koka na vie donc batie la yo s'il vous plaît okoka na vie on a stagiaire oh nana la nga naza bien siko bakado bango baotielanga mpona asala ngo nana ntina nango te donc batiela yo oyo oza host ya émission bapesa mpe yo donc wana siko ezali kado oyo nga napesi yo donc bandeko nyonso ya tiktok oyo baza awa nga botiela na bino nga kado te na naposa nango te mais bakado oyo bobongisa mpo botielanga botiela new analyse. Merci beaucoup, Olivier Vandam. Merci beaucoup. Mais, Vandam, mais par rapport à la question de Tobander Okende, si je comprends bien, l'angambo bakofifil, est-ce qu'il y a des choses au Paulinga, peut-être lever quadra, abongisa, tamchouchou, au mouna angouzanon malamute, est-ce qu'il y a des choses au P au reproche à l'artiste, où ils appellent un temps opportunité, à bakofifil, sous Rolanda, ou soit équipe artiste et Rolanda Open à live, au Koko Ipsabiso? Oui. Viens mon pas au P. Ba reproche eza moi ebele mais nakoki koénumérer ata moi une ou deux omoni concert obetaki mopao abetaki na ING na concert wana en tout cas bakofi Phil bakofi Gol Cindy Love bagaulois et puis amoureux de la bonne musique bato nyonso presque bazalaki na ndule wana alors siko ntango ndule esili mopao aye kosala video ya remerciement na bato nyonso bazalaki siko place namonaki mabe na ndenge aignoraki bagaulois alors eloko wana efrustra bagaulois vous comprenez donc il fallait jouer la sagesse côté wana parce que à senga qui paie la main donc dans les mains il y a bagaulois à travers Ferregola vous comprenez alors il fallait payer azala na amabilité wana ya pour remercier pe bagaulois ndenge a remercier ba fan misusu donc côté wana ikindai mabe et puis côté wana pe nde place ayaki ko créer divorce oyo ezalaki entre bagaulois na mopao na bakofifil na ba Cindy Love tu vois et deuxième ezalaki que tango aye sous na vidéo ayosa sous vidéo mosusu abengi bagaulois bagolgota somon alors nyonso wana ezalaki bagaffe oyo peut-être pe azosibira yango lelo somon donc voilà ilomi bale wana kaka nakoki koénumérer quoi. Bon les gars tozo plongé sikoyo tokota siko virage moko ya mabe
oyo bato ebele bazozela bayoka parce que omoni ve vandam lelo tokobomba yango te oza parmi bato oyo botiami na baminiature oza parmi bato oyo ofingami parce que komona oyo boza mwana moke te oza mokolo okobota mpe bandeko ebele oyo bazosala balive wana oza papa ya bana oza mobali ya bato oza quand même responsable mais komona makambo wana tout ezoleka et live oyo vraiment bato ebandaki comment dirais-je obandaki komérite vraiment ngai ntabana ya mbayo po toyoka mpe yo ndenge nini makambo yango ezoleka mais déjà vivre vandam avant tokota makasi na makambo yango comment est-ce que ozovivre réalité wana lelo est-ce que mentalement est-ce que soif wana kozala kofigole est-ce que bamakambo wana tout baminiature kofinga yo est-ce que ezotouche sensibilité na yo tozotouche yo moralement bon avant oui mais sikoyo en tout cas sikoyo nasi na lendi omesani donc nasi na lendi donc nga kutu nakomolinga kutu bakontinaka kofinganga bakontinaka kofinga mpo mafinga oyo baofinga yango kasusu bakoya lobi bafingi yango kasusu donc ekoma répétitif alors ti ekomake bato bakoma kobaye bango nde ozo comprendre parce que lelo oya ofinga ngai otala kuna akufa soki akufa sikoyo nakokufa kaka te nazaka na bomoi sikoyo lobi susu okoya lisusu ofinga nga susu akufa ta kokufa vioche caméra sikoyo place wana bato fo bacomprendre ke non via chubi esimbami na maloba na bango te mais maloba na bango eza lokola vio chubi bomoi na ngai esimbami na oyo aza likolo si opesi na pema donc c'est lui qui a le dernier mot et yende akotia point na vie nanga bongo vie donc eza fan moko te akokoya kodéranger vie na ngai tout ça banini donc voilà moi je crois en Dieu et je suis un enfant de Dieu donc nga soko oza na nga gentil soko tumboli nga te omona nga pete na ya obi na tumbola yo tout ça mais je suis quelqu'un oyo alingaka mingi bablague nalingaka mingi bablague nasala bablague c'est normal kotoseka tout ça mais omona motu mosusu yo oke na eloko na ndenga blague mais ye azwi yango na ndenga faux pourquoi parce que déjà kati na motema na ye motema ne déjà eza bien te ozo comprendre donc déjà azalaka na tete moko boye azelaka mokolo kaka koloba eloko moko oyo oyo ekosepelisa ye te mais nga nalobaki yango kaka na cadre moko ya koseka tout ça banini mais sikoyo ye azwi yango premier degré akomi abimi mpe akomoya abandi kofinga koloba ba n'importe quoi donc voilà mais avant qu'on continue sur cette logique on a vu aussi une vidéo oyo etambolaka mpe nasalaka vidéo oyo bandeko mambo ya Tracy Yelezana Trésor Congolo est-ce qu'à un moment donné ozotrouve bagaulois baza distrait mpe ya bato na mibale oui bien sûr new analyse omoni so bafani nyonso bazalaka lokola nga nde peut-être tolinga tozala na moins de problème oyebi ke lelo musique ya Congo depuis kaka bacombattant bakangaka musique alors musique eye kozonga sikoyo eye kozonga me na mwa badifficulté toza nango tout ça parce que faut toloba mpenza vérité musique ndenge ezongela ndenge ezalaka na ndenge akala te ozo comprendre parce que na ndenge akala tozalaka soki fere azobeta bafani ya baorchestre nyonso bakoya ndule soki mpe fali azobeta bafani nyonso ya mokili bakoya ndule et ainsi de suite donc ainsi que pour les autres ozomona mais lelo oyo toza na problème depuis makambo ya bacombattant ndule ezonga nango mais ndenge ezalaka liboso te alors tozoya kobakisa susu baproblème likolo nango donc bafan nde kutu bango nde sikoyo bakomi kocréer baconflit entre les artistes omonake baartiste basolola na bango bien bana problème te mais olandela likambo omonake source ya baproblème ce sont les fans ozomona très bien alors lelo oyo nga nakozala d'accord nango te parce que ngai po video wana etambola vraiment bato batala yango ndenge ozolobela makambo yango
yango tozwi yo moko explike biso ide ezalaki nini na nsima ya badéclaration na wana. Oui. Ngai na mibengi Kofigol parce que je soutiens 2 artistes. C'est un concept na nga na créaki. Oya Monique alingi asadere nango. Azala le bienvenu. Opa Monique alingi ko sadere nango te. Tant pis. Mais sikoyo okoki koya ko crucifier ngai te parce que nga na créé eloko na nga. Yo sikoyo obanda ko boya ngo na nko. Et on influence même batou que non, pour soutenir l'été. Ou est comme ce kindoki. Vous comprenez? Alors, ngata una yaki na vidéo wana o lobeli. Na trouva ki yango bien te, na sens ni. Omoni, tous allera toujours pressé. Ya ko senga artiste, ba artiste. Ke tchela biso date, tchela biso date. Alors, pour nous concevoir que non, quand vous êtes fan, vous avez la demande, on n'est pas artiste. Donc, c'est que quelque part, on s'est préparé. Pour mon colo, artiste, c'est la date, wana. Allez, on s'est la bicam aussi. Mais, tu es au monde, malgré la biso date, si vous voulez, vous allez focaliser la date au biso, batou, na ba panel na bango bakomi na bango kolexata na ba conflit ya ba communicateur c'est ba photo ba communicateur donc yango nde baolobela et puis tala mobondo ndenge wana na ba live yango mais changer ka sujet tiaka agenbo sikoyo toteka babillet tosomba babillet omona bato wana nyonso disparaître le rôle à Mungwa. Mais parlons quand la logique nous envoie. Est-ce que vous avez que Gaulois, Lelo, asa sensible mingi na live o ya finga que live ya tek artiste na. Bazala kabongo bandakala. Exactement. Exactement, c'est ça. Parce que comment on va expliquer ou bien on va comprendre que non? Bozana et logo est très important où il faut bolober là. Mais botiki na bilango, boke bolober la babilogo oyo, et repère nango visibilité na artiste na bilote, to et côté ça nango babiete to, bogo vendre babiete. Comment expliquer ça? Comment expliquer? Et puis comment expliquer fan, so bazolo bela kambuya achat babiye, bapakati. Mais ce qu'on va dire que trésor congolo, Tracy Eleza, Kalabaye Bele Batondi. Donc, ba fan bango ba comment créer ba star na bango plutôt que ba continuer pour créer, pour recréer star na bango qui est fait rigola. Mais vieux Van Damme. Bon, tu auras la logique là, on a ça na maluba na yo, mais conseil au groupe c'est lelo na ba leki no monsieur ba goloa, na ba camarade no monsieur ba goloa, na ba vieux no monsieur ba goloa. Oh, bazana posa ya kokoma ba star wana parce que le long on comprend que ba sala ba live ba comme na posa ba kokoma ba star ba fan de ba na posa ba yeba na pe na éviter conseil au groupe ça bango par rapport à l'intention bazana ngo lelo yango zo créer ba haine lelo bakoba kana koba. Oui, exactement. Donc ba kolo ba live mingi bango ba mi comme ça na bango ba star que plutôt que ba star na bango oyo tozo benga ba artiste. Donc, au Mona, mon ami comme si star, na TikTok, Romi Goliaba Momi. Ah, c'est faux ça. Ah, je vais là. Mais nga zo yeki sa yo. Ah bon? Nga lo ba vérité ka. Oh. Donc, Baliana wakuna. Na ki star na bango ba ya ki TikTok. Baluka basi. Baoluka basi, baolinga basi. Omona, mwasi aza na Angleterre, mobali ana France. Bolingo salami. Bakomi pe kokutana, bakomi pe koliana. Vous comprenez? Oyo azali artiste na biso, oyo nde photo lobela. Bazui batie na sima, babombi na sima. En fait, bafan wana ba bomba artiste sima
mais bami bimisi bango moko bango bakoma ba star bazoteka bilongi na bango koleka ba artiste bazoteka bilongi na bango moko voilà mais objectif ezaka makambo basi wana mais bon je sais pas nom toza na intention na azoyela na réseau mais lelo oyo bozomona te tant gaulois mpona yambi ono na ndenge ya gaulois par rapport à kigaulois mais omona te na ngambo na bino bagaulois ekotya bino na mwa baerreur ebele ekotya bino na distraction stratégie eza nini bozomettre en place bino bato boza na conscience boana souci ya artiste est ce que mponi bocrée groupe bon boye te bocombattre stratégie wana ya mabe wana bon nga kutu au départ bagroupe wana ngai je n'adhère pas parce que eza bagroupe ya zoba omona bagroupe nyonso ntango ebandaka bien mais après omona ekoma place ya matongi ekomi place ya baproblème kofingana ti omona bato bapanzani new analyse omoni nga ntango na ye na tiktok ngai concept ya liboso na créaka ezalaka monanga nzete wana ezalaka concept na ngai liboso avant nakoma matalana donc concept na ngai liboso ezalaka monanga nzete pourquoi nalobaka monanga nzete omoni kaka babiloko nazoyebisa yo ke no na banini ya bastar ya batiktok tout ça banini donc bakoma koya na tiktok tout ça ekomi makambo ya babolingo na kati parce que ngai ekomai na bato oyo bakomai kosala nga baavance ozo comprendre bato solo mais nazoyi biso ya solo bamomi bakomai kosala nga baavance alors nga nakoyebisa bango toujours ke no nga na ye na tiktok awa te mpona bolingo naa na ntina nango te yango na banda kolobaka toujours ke bomona nga nzete baoyo bayebi donc mpe vanda boza victime ya baharcèlement ya basi balandalandaka oyo eza kutu na bamosusu na bloka bango eza kutu na moko parmi bango eza kutu na moko oyo mpenza akomelanga mpenza donc momi aolelanga akomelanga mpenza nazala na texte yango ti lelo donc ntango natanga kaka texte na ye mbaa moko na bloka ye libela ti lelo ozo comprendre mais est-ce que so tocomprendre la logique na yo est-ce que tolobaki ozosouffrir lelo na bapanel mosusu mingi baza mpe basi ta mosusu par rapport ndo boya nao baproposition wana toloba bongo oui quelque part parce que dernièrement awa namoni bana basi moko na live bon mikolo nga na obenga bango kaka bamabanki donc balive ya bamabanki c'est-à-dire balive ya bamafinga donc basala live oyebi ke bamatela na bango nga surtout bana basi kofinga ndenge wana kofinga sexe na nga okanisa nga na lala bango kofinga mama na ngai oyo abotanga oyo kutu ayebi makambo oyo te me apafeni kofingela nga mama bazoya na makambo lokuta oyo kutu nga nayebi na motu na makolo te osunga mutu na vie parce que mingi ndenge baza wana baza bato ya bon so na bino utilize terme yango bato bamona nga lokola so nde nini mais eza nde ndenge wana omoni na kati ya tiktok oyo en fait il y a des mendiants oyo bayokaka soni te bisengasenga donc nabengaka bango mingi basopeka pesanga sombelanga pesanga kabelanga sikoyo okozwa opesi ye mpona mawa omoni nga new analyse nga azalaka un homme gentil nazalaka mutu ya bato epuis nga nzambe apambolaka nga ozo comprendre ndenge nzambe apambolaka nga alors nga mpe so naza na quelque chose nasungaka mpe bato mais sikoyo je trouve ça mal yo mutu oyo oyaki oleleli nga quelque chose napesi yo mais lobi nangi nomona okomofinga nga mets-toi à ma place nasali yo eloko te oyi kaka obandi kodemare nga obandi kofinga nga siko nga bato ya ndenge wana bato bazanga conscience bato ya ndenge wana nakoya mpenza nakoyebiso ke bon zongiselanga biloko nango ozwaki zongiselanga mpenza parce que comment se fait-il ke yo okondima olia biloko na nga to mosolo na nga na nsima sikoyo yo balukila nga okende kofinga nga
Là, on vit dans quel monde? Mais vieux Vandam, mais j'aurais appris que au Sénat même, cadeau, na o, tindela bandeko, Sénat ba cadeau. Mais est-ce que ça qui manière moi malam ko Sénat ba bloc wana? Cadeau les gens pesa mutu au Sénat yango. Kasi ezalaki pona kotalisa bango kino baza sous batute mais bakomine ba nyama. C'est-à-dire parce que mutu ngana yebi ke mutu a na conscience kati na ye. Babilo mususu avant au sala. Alors, mais quand on réfléchit, utiliser cerveau na yo. Tala plutôt bola munini o mutu a salanga. Plutôt que obosa na bola mwana catégoriquement oya kofinganga na salio elo côté. Ya nuance, new analyse. Soki nga na tumboli yo, na ko comprendre que non nga na bandi yo. Mais na tumboli mutu te na bandi elo côté. Po mutu mo nga aye, aye lo babuzoba, ale batu nyonso, basali lisanga, ale bakomi na bango kofinganga. Na ko yebisa bino pendaki bozongisa. Donc voilà. Le fait Vandam, tombe kozonga moi mukie na sima, poto mais qu'un peu comprendre les gars s'il vous plaît. Tout tapoter live s'il vous plaît, on s'en bien. Mais est-ce que les lots Kola ta kofigol parce que la langue de discours il y a ben de romushushu. Basé pelarana dit basé pelarana titre on a to yolata. Kola ta kofigol. Ba golo bazana posa ba mona yo ozala na place moko. Baso kokate ko mona yo ozala bazana posa te ba mona ozana deux facettes. Mais habité au Longolaka, Kofigol, on a tout soit gaulois, soit tout no Kofifil. Peut-être c'est ça qui dérange aussi d'autres personnes. On a l'anda là au Kabaloba déjà peu bongo. Mais sûr que Yumo Poyo quand on déjà débat réclamer le Kouana. Oui, na yoga trop. Mais new analyse. Ngana on le baboya. Surtout na ba gaulois. Parce que na problème na ba Kofifil te, ba Tindilov te, kaka na ba gaulois. C'est-à-dire, ngata on a ya fan, ya ba artiste nanga, et dans la mutu mokote, a benganga, et dans la mutu mokote, a forçanga, pour ngai, na comme fan ya faire de la profit. Vous comprenez? Et puis, nous analyse, avant faire aya na musique, tout ça qu'on a profité. Ngana amwana lelo ite osope ya ba Android te. Ngana mutokala. Na mukolo biso koli na ba musique ya Papa Wemba, ba Emeneya, ba Bozi, ba Kofi. Donc voilà, et ça parmi ba musique o e bercé jeunesse na biso. Très bien. Alors, sikoyo lelo oyo dona effacer kaka jeunesse nanga parce que ba gaulois bazo obligé nga nazala o bango balingi ekosimba te po nga na ya fan nga moko na effort ya motu te mais na effort na nga moko. Et puis eloko ekamusa nga nayeba te ba gaulois balingaka na sela bango ti niveau nini. New analyse na modèle on a soutenaka fere nanu kutu na soutena Kofi ndenge wana ti. Chez fere na somba toujours ba billet ebele mais pas Kofi na somba nanga billet na ngamo kaka. Bon sikoyo soki bagolwana bazolingaka kinga nazala na bango natika Kofi mais batala pete côté oyo ya soutien ndenge na contribuaka mpona artiste Fere Gola na nasalango epa Kofi te nasalaka babanderole nasombaka babillet nakabelaka bato babillet. Alors sikoyo ba bonne manière wana soko tali mitema ya batu omoni ke oyo baza batu te me baba ndoki. Alors nakoma na lemba kami ko eviter ko saba biloko parce que
na comprendre que non baza ba ingrat She's in that bed, baza no vraiment ba problem. I'm just ingrat telling moko you. ya osala te But she's just asleep. ole Don't plutôt worry batala about it. She's alright. I'll just be out of the house. non bango bazokende kaka kotala kofi mais kofi agani akuta eloko te apart ka biye na nganga mona sombaka mpo na ngai moko surtout mais babiye ebele onga nasombaka to babanderole nasalisaka mingimingi nasalaka yango mpo na fere et dernièrement master na nga mpenza master na nga ka ya gaulois soki na ye na paris wana totambolaka na ye master wana nasalisa banderole ya mopao ya concert mopao ya ing mpo babanderole na ngai nasalisa yango apartir ya ngola na frete yango ekiti na agence na paris master wana nde mutu akendaka kozwila nga babanderole wana oyebi afatiri nini master nasalanga tozokao bandeko totapote s'il vous plaît donc master wana nabenga ye nabike babanderole na ngai ya kofi ngo na ndule o ngai mwaye na ndule ya te ngabi apwani mpo na kikolo kaka o te nga na na tike te ngabi bon ok ne t'en souci pas naotindelo mbongo ya tike donc nga souci na nga oya même ata so okota no concert yango te mais nafutelo tike aller retour mpo omemela nga kaka banderole wana soki osepeli kokota na ndule nasombeli yo mpe billet ya ndule alobi ok soki osombela nga billet fute nga mpe transport problème ya te na koya papa mikolo ezokende bajour ezopusana ntango ekomi kaka 2 jours ya concert nabenga mutu namoni mutu aoyembaka su telefone te nabengabenga mutu azoyemba su telefone te ere moko aya rappele nga nabi ndeni me ndeni naobenga ozoyemba o te nazalaki na kayu tosaba nini nabi totikali na 2 jours est ce que banderole oretirant déjà l'agence o te na nazwi tan te tout ça babulo alobi mais ozomona te ke okoriske ke nazanga banderole wana et surtout que samedi eza concert bon peut-être agence wana bakokanga mpe avant o te na kozwango kaka samedi tokóma samedi boye benga mutu telefone sonne mais mutu ayambi te aye korapele susu après téléphone fermé totalement mama na ngai donc nabenga ata ba 15 fois nga kutu naye kokóma na belgique mpo nakomaki avant midi nazobenga mpo nayeba soki alongwe deja ulikoma oyebi ndeko wana ayamba susu telefone na nga te alors mbaa moko namoni ke non na comprendre mbaa moko ke moto abeti nga 12 wana code 16 na contacte moto mosusu na france kaka kuna alukela nga soki motu oyo azoya concert ya kofi na belgique azwi na nga babanderole nayelanga abi nazela verifie verifia boye ezalaki niese na ye malheureusement niese na ye azalaki déjà na nzela donc moyen asala autrement ezalaki te donc banderole wana ti lelo oyo nazoyebi biso nio analyse kaka na agence nazwa yango te bon nayebi te soki ndeko wana azwa yango tusa banini donc esanga pasi moko nio analyse malamu kutu mutu mosusu oyo okotoyaka te okocomprendre mais mutu oyo totambolaka toliaka ensemble et donc eloko wana esalanga mpasi nabi mbala moko nasala nini nazwa distance nabi mutu aboye ape capable ya koboma yo exactement donc nazwa distance mpena na kata relation wana automatiquement parce que wana ya motema mabe soki omona eke moye oya eza te bota courage yebisa moninga geno andeko en tout cas nasali tu me namoni ke moyen eza te na okomprendre yo me kokosanga ti na suka nazangi eloko na nga oyo nga nafuteli mbongo mpo basala nafuteli mbongo mpo nafrete yango ti na france non namonaki yango mpenza esprit mabe e nani moto asali yango gaulois e naye kocomprendre kino babetanga 12
sope 16. Non, on a code 16. On a code 16. Bon, je pense que nous avons le sous-basé belé. Nous avons la bango ba tapoté. Tous a plus de 250 personnes tout dans la live. Nous avons vu Vandam toujours solo là, toujours panza. Mais est-ce que vous Vandam aujourd'hui, par rapport à la réalité de tous les cas, est-ce qu'à un moment donné, comme il a eu aux sentiments de quitter Mamba parce qu'à un moment donné, tant que ces autres sanguins, on a balé qui va se respecter. Est-ce que comme il a déjà fait aux sentiments on a quitter non makambo parce que mondo yo mkola zo bana souster les kazo banate est-ce que comme là ko désister là bon new analyse so na lobi ke na longwa monde ya bagolwa ya lokola baganienga vous comprenez or nga sikoyo na lingaka échec te na vie vous comprenez et donc ngai na lingaka échec te na vie po kokoma golwa isa sentiment nanga ndeka na lobai na ebandelike eza na mutu te ya force ngai ou bien mutu abenga ngai na yakoma fan non nga na linga fere par sa voix et puis par ndenge fere azalaka polyvalent parce que fere akokosala bavoix ya baartiste nyonso ya Congo ozomona et puis eloko mpe susu epusanga vers ye eza ba-injustice oyo asubisaka uniquement kaka mpona voix oyo mongongo nzambe apesa ye ozo comprendre alors nga mutu akolongolisa nga golwa te mpo mutu mpe akomisa nga golwa aza te mais sauf que esika oyo tosanganaka so namoni ke bozotelemela nga bozofinga nga nabendani na balive na bino nabendani et nayebandeli ezali mwa mpasi pourquoi parce que nayebani nanu te makambo ya kosala balive tout ça banini donc ozotala ere moko outi kayu tout ça oza besoin mpe ose divertir parce que en fait nga TikTok eza lokola loisir donc place oyo nayaka na lexi mwa temps naseki na bandeko topartage mwa makanisi donc voilà mais eza te lokola bamosusu bakomisa yango lokola kayu mpenza ya vie omona moto afungoli live na ntongo balali mpe kaka na live wana ti ntongo oyo elandi ozomonaka bato moko bayebi teke na vie il faut obima okende luka mbongo parce que soki oluki mbongo te okolia te ozomona do bato mosusu bakomisa yango lokola bulo moko donc voilà alors ngai nakolongwa golwa te mpo motu moko akomisanga te mais so namoni kaka ke live oyo bakomokenanga mabe nabendai nanga okompa natiki bino na live na bino ya mafinga ya bamabanki bokontinue na balive na bino et depuis ke nayebi siko ndenge akosala balive mpona se distraire nga moko nakoma nafungoli nanga live nanga ata bato bakozala 2 ata bakozala 3 essentiel nalekisi tananga voilà mokolo mpe eleki nalali lobi mpe tobandi journée mosusu donc nga mutu akolongolisanga te mutu akokimisanga te mpo nga na vi na nga nga azalaka mutu ya bitumba ozo comprendre oyebi nga bitumba tokenda ndenge bitumba mais nga mutu akoki kobuka nga mapapu te to akimisa ngai nalimwa lokola milinga jamais. Mais vraiment, est-ce que ce toki na ndenge yo o memela pe makambo ngo kubenga bandeko ba mabanki et tout ba kombo zo pesa bango wana est-ce que tout ba tiango pesa ko pesa pe kanda na bandeko na ba otala ke bozana bango kamoko malgré ba erreur na bango mais yo zo pesa bango ba nomination moko est-ce que tu penses pas que les appels ko manquer bango pe respect tant que on peut pas zo répliquer ba ki no bongo new analyse nga na respectant toujours bato oyo baorespecte nga soko ye omanke nga respect omanke yo mpe respect donc ngai omoni en fait ntango nabimaka nayaka nde na réaction ozo comprendre nga bandaka mutu te soko omoni nga na ye donc c'est que batumboli nga quelque part nga maka bato respecte nga nazalaka na mokolo me nafandaka na milia baleki tout ça banini do na mikomisaka mpe lokola baleki kaka lokola bango mais omona keno
baleki nde babandaka bamanka respect taneti nakopesa exemple moko lobi nafungo live na nga nazolobela likambo ya concert oyo eza reporté ya fere na Libreville ndeko na biso nakotanga kombo na ye parce que amuta busoba ndeko na biso King Fabri nayebi te soki oyebi ye non nayebi ete aza nani aza gaulois non totangana bakombo a tosola oyo eza natangi mpenza kombo na ye parce que ye moko ayaki kolakisa buzoberi na ye na live na nga aye amati alingi baneti badésordre na bi stop ici c'est la discipline d'abord c'est la tour na yo bato oyo bayaki liboso baloba ntango ekoma tour na yo nde okozwa parole alingi asande na bi tetetete soki okontinue boye alors nakokitisa yo afandi mien azeli tour na ye ntango ekomi tour na ye azwi parole so olie apesa baargument ya bien mais abandi na ye kofinganga na live po yanga sikoyo tala moto ya ndenge wana mamo nayebisi ye alors peut-être ose trompe na live awa eza live ya bato mafinga te nabwaka ye na bisika bikauka donc okitisi ye donc nakitisa ye mpenza donc namanka ye mpenza respect parce que ye amanki nga respect na live na nga nakitisa ye epuis nayebisi eke eza mbala suka namonaka su na live na nga ti nakitisi yo kaka nabloke yo te mais nakitisi yo mais prochainement soki oye su na buzoba na live na nga je te bloque nga azalaka na ntina te ke nakoma soki na babone so mpe combien to nini non